Je voudrais demander mes excuses et le pardon devant l'Église et les saints de Dieu. Et à tout le monde qui était affecté. Que émission tant que tu ça la émission. Madame. Ezaki accord au Toyokani parce que la situation te bande au passé. Mais en réalité, on n'était pas mariés. Ah bon? Oh. Pourquoi? Ok, la malem. Comme ça, on comprendra. Hein? Avant de la relation, Dieu m'a déjà parlé. Que wana azaya yote. Tant on a écouté na yezaba tamo kwa ba crise, hein? And abando soutenir nga. Omo lingana par après ngala zaka mutu mo boye na lingaka te ko cacher nga pona bomba elote. Naninga ba sécurité. Abando bombela nga nanu ba mibala za ina ba. Dès après tant mona pression ezai makasi. Ayo révélé nga ke non azana bango 4. Mais abwakisa. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, balandinyo sont toujours aux oraliba pour yakwana biso na katia chaîne amino yali Nazarien na cadre émission la table sainte où ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobima yali Nazarien, un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au président. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jires Mokwa Ozansi ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe yali Nazarien Alain Chakala ma caméra na PC vraiment merci Ebele. Le lot établi dans la prophète Ali, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés avec dans votre chaîne Ligne Nazareth TV. Avant d'abord on a présenté l'homme de Dieu, le prophète Ali. L'ancien a vraiment beau, vraiment vraiment sujet très capital, c'est vraiment très important. Et on va parler vraiment sur les mariages, mariage des amis. On va parler ça avec le pasteur Ali. Pourquoi est-ce qu'un mariage est important na rangé na lignée basala nzambe? Est-ce que c'est important musala nzambe azala marié? Est-ce que c'est important musala nzambe pe akoki kozana e marié te? Est-ce que ils a vraiment permis ba divorce musala nzambe à se divorcer, à se remarier encore? Tout selon on a prophète Ali, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Avant d'abord on a présenté l'homme de Dieu ancien en régie par Alain Kakala Lobo Nzambe a tient vraiment cantique résolutifié ba nzambe au sala ba nzambe lokumu lo sa comme on conduit à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien.
Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Senga na Jires Mokwa, au hasard la Sima Kamea Fon Kamea pour l'homme de Dieu, le prophète Ali. Bonjour l'homme de Dieu. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour. Santé ni l'homme de Dieu. Très bien, par la grâce de Dieu, Tozana Katia Mabondeli, Nini Katia Bafeye, pendant le monde, Toza un peu depuis lobby, totalité, quand au semble là, encore, ça nous aide, que aux ala olunga nous autres, aux ala molim. Ok, moi je dis par rapport à votre sur il va quoi Rolando en ce moment dans la 4e émission. Bien aimé, shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre bien-aimé général prophète Ali. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le moment où nous avons touché ce sujet très très important, très capital, la Katia lieu saint ya Nzambe. Parce que causa ba sujet est belé, causa ba sujet est belé. Oyo batu belé bakima kango ou bien ba chapa kango ou bien ba interpréter kango mabe ya wana omona batu belé na mondo lelo na kati spécial na ba église désordre c'est comment mutuna mutu azosala ndenge alingi, c'est parce que ba mentor baza déjà babengango na anglais misleading. C'est-à-dire baza batu bazo l'idée batu na direction à mabe, and beaucoup de gens sont devenus comme si endoctrinés par SM doctrine de la déception. Quoi ba vérité tolbo ya koloba, mais ba vérité wana eza na kati ya Bible. Omona ba sœur ba frère belé baza endoctriné. Endoctriné mi basi ba pesa bango ba enseignement oyo eza ya pasteur na bango ou bien mosala na bango mosala isongolo tema baye ayebani de fois bakopesa ye mutu nyonso akopesa motema confiance, mais abosani ke il faut toujours tester ce que l'homme de Dieu est en train de te parler. Est-ce que c'est scripturel? Et puis après sera verset mon côté et ça va verser différent, l'opposite et l'opposition. So lingo yeba oza lumière benga les ténèbres. La lumière prend l'excellence, le succès dans les ténèbres. La lumière prend l'excellence, le succès dans les ténèbres. Ok, l'homme de Dieu, Wana Isaac justement Lobanayo. L'homme de Dieu, on va parler aujourd'hui sur les mariages. D'autres soit sur les mariages, l'homme de Dieu. Tony Toyeba, l'homme de Dieu. Est-ce que c'est important de saluer Nzambe à Bal? Oui, l'homme de Dieu, je vais te dire quelque chose. Mariage est pas ensemble. Nzambe da salamoisi na mobile. La Bible dit il les a créés par son image. Moisi na mobile. C'est la femme, un homme et la femme.
Pourquoi? Plan na ezaini. Ba intention na ezaini. Libala. Amen. Omoni ba intention na ye. C'est nzambe akelaki mutu atie na mokili, mwasi na mobali, intention na ezaki babala. C'est déjà très important pour la mutu nyonso, pour so balité. On multiplier nini. Parce qu'il a dit la deuxième ordonnance de Dieu. Alobi, allez et multipliez. Multipliez-vous. Yo ce qu'on vient multiplier na bantaba ou bien na ba lion. Non, on a dit, on a parlé la parole là, on n'a pas parlé avec les animaux. Les animaux basi solo là qui déjà dans nzambe. Nzambe za ko lo bande na mwasi na mobali. So solo lo ba maloba wana. Alo banini. Alo ba que vous avez les semences. Vous avez tout ce que tu veux pour se reproduire. Les autres vous avez mariage te meloga au beau matin. Mais ngana yo tout ça ouais. C'est important ça dans Zambaba là, c'est important. C'est très important, mais pas plus important. Mais c'est très important, mais surtout que tout le monde apporte pour la balaté l'homme. Tout ça aux zones de Jean de Baptiste a balaté, Jésus a balaté. Il y a des gens dans la Bible a balaté basali. Mais ce que je veux te dire, mutla mutazali kabonaye. Amen. Ngolu omoni yango wana omona bato misusu ake kobala parce que amoni moninga asalini abali. Omoni mutu misusu abali yo pe olingi okende olata voile. E bongo soki yo kelama te olata voile te. Neti babiso tolinga tosala musala nga sala le pa mutu abando luka musala na zoka nga musala na chansa. Mais un jour un prophète nigérien a pour rappeler nga makambo nzambe sa lobelanga. Avec toi, tu n'es pas fait pour travailler pour les autres. Tu es fait pour travailler pour moi et moi seul. Le patron de ma vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, pas une autre personne. Mais et là, c'est ça qu'un chrétien, pas pasteur. Pasteur qui roule comme ça, assume ça la bosse en église. Les amis. Et ça qui est 40 dingues dans le mariage. Depuis que nous avons intercesseur, aux amis mutuzo yemba bien, aux amis mutu ozo te bien, mais depuis qu'on t'a dit mariage, qu'on yemba ça nini? Ministère des Anini. On a protégé l'ibala là, on protégé nini? Est-ce l'ibala côté à l'ola? Alléluia. Mais l'homme de Dieu tout le monde a ngam babino, basali nzambe, moi divorce, bozo bala bien si mais kokabwaneza fort, moi divorce c'est fort. Est-ce que bozo bala selon volonté nzambe te bozo bala selon la volonté na bino ya bonzo parce que tout le monde a bozo nzamba bali après un temps divorcé abali après est-ce que bozo bala selon volonté nzambe to bozo bala selon bonzo to na bino pour na ka bala pour ba ba ka bala. Merci. Merci pour la question Nayo. Na voyez solo moko avec calme. Il y a des choix dans notre vie chaque fois. Il y a les choix de l'esprit et les choix de la chair. Chaque jour, il faut combattre le combat. Koza o elobi kende na gauche, o elobi kende na droite. Yonde, oza na katikati. Zamba lobi ici il y a la vie, ici il y a la mort. Pour la vie, après son conseil, que tu puisses vivre longtemps. Abina chelo la, na mabele. Wana ache mutu nyonso, including yo, including nani, ata oza politicien, oza musala nzambe te, mutu nyonso. Mais les choses que basala nzambe bele ba bosana. Oza, tu es l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, il y a aussi Dieu dans l'homme. Cela veut dire, tangu yo oza demi nzambe, c'est oza nzambe fulte, oza na nzoto. Pour Dieu lui-même, il est parfait. Mais l'homme, naturellement, pour la lobby, des mauvaises choses, je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Les bonnes choses que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Parce que en moi, dans ma chair, il y a les racines du péché. La semence du péché qui est en moi. Pour la loba qui bon. C'est parce que alinga qui prie pe.
asala masumu te alingaki ye mpe asala mabe te mais asali yango kaka. Pourquoi les hommes de Dieu divorcent? Eloko nini ezosala bango badivorce? Eloko nini ezosala bango bakabwana? Soki nzambe aponelaki yo mutu wana marquez bien. La personne choisie, la personne de ta destinée. Est-ce que mutu wana oza na ye bien aimé aza la personne de ta destinée oyo eza sentiment na yo nde ezoyebisa oyo ezokosa yo bongo ki aza personne ya destinée na yo? La personne de ta destinée bokotikala kokabwana te ti la mort. Amen. Koza bato kokabwana bango dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, oboti bokabwani. Mais koza bato kotikala kokabwana na bango soki aza personne de ta destinée. Eloko mosusu ezali deuxièmement ezali que ba créateur ya Nzambe. Il faut beaucoup qui s'en. Tu ne peux pas venir à Dieu, tu n'as rien dans ta main. Est-ce qu'on établir hôtel Nzambe? Si tu viens à Dieu, sois avec quelque chose dans tes mains. Dans le mariage, il faut osala bien préparer. Amen. Avant bosani, bobala. Bosala dire oh, c'est ça qui soit bon pété. C'est ça que mbulukutu. To bala kaka, au moins toza la retard à vie, to bala kaka, occupé au bali. Talaka retourne na Moscou, et puis retourne na Mozali. Beaucoup mo swana na kati ya libala. Beaucoup finga na kati ya libala wana. Bozo yo kanate. Kimi ezante na ndako wana. Bo lobana ti bo suka na suka bo divorcer. Bo kabwani. Ben yo muto bandoko loba depuis le début. Oh libalo eze Nzambe. Libalo wati ba jaloux ba tika ngai. Libalo secret. Libala nini mais lelo yondo moni libala on est comme mungwa parce que tu as choisi par tes sentiments, tu n'as pas choisi par Dieu, parce que tout ce qui est à Dieu est au-dessus de tout ce qui est à l'homme. Nzambe stonga sangisi, la Bible dit personne ne les séparera. Yo ya yo ba séparer pas na yo moko et pas mobile na yo, pas mwasi na yo, pas bana na yo et pas ba matériel, pas ba mbongo. De séparer. Et sur le banine. Hein? Biloko wana est séparé. Et ça nous embête. C'est que mariage ya solo et ça quand nous embête à séparer. Amen. Mariage ya solo et ça quand nous embête à séparer. Nous embête à séparer mariage. Bah oui, pasteur Bilou bah c'est divorcé. Pourquoi ça m'a dit? Tu as fait une erreur. C'est l'erreur. Si sauf que ça l'erreur bah c'est un an de limite avant. Ok, musique. Mais que se remarier, ça l'a permis? Non. Oui, la coloba na ndenge. Jacob. Après ce exemple, hein, na linga okota na Bible mingi. Par exemple, moi ebele na kati ya Bible. Jacob anga bala nani? Anga bala. Leki, hein? Oui. Mais ba pesi nani? Astuka boue na pongi na ignorance abali nani yaya message ici hein message ici on comprend le message mais nzambe apesa ki ba loi non ngala lobi ye alingaga bala leki anga bala leki me bandeko wana ya famille wana ba mama bokilo papa bokilo balobi te na doctrine na biso na culture na biso na bukoko na biso tokopesa leki te tokobanda na kopesa yaya soki esimbi te nde tokopesa leki message ya mwana combien ya bato bakenda kobala yaya la place à leki la place à leki peut-être oza yo peut-être eza bato bazolanda oyebi très bien peut-être yo kobalaki leki ya mobali wana et fallait obala leki ya mobali wana mais obali yaya aloba peut-être fallait obala Mike yo ko obala Jofa
yo bala Eric azalaki l'homme de ta destinée te mais yo tellement bando kolanda beauté bando kolanda basap bando kolanda mbongo bando kolanda matériel éducation intellectuelle nzambe sa pesi ya yo obetaki yango kara turo kozongela. Voilà, l'homme de Dieu doit continuer, mais l'homme de Dieu doit continuer. Erreur wana biso nyonso tosalaka l'homme de Dieu sikoyo okoki koyeba femme to mobali ya destiné na ndenge nini. Et la question moko bien na omoni mariage na okota muzindo mabe na yebiso bato misu bato retrouver makasi na yebiso vérité. Mutu so olingi oyeba l'homme de ta destinée. L'homme de ta destinée, c'est lorsque tu as terminé à payer le prix pour lui, pour elle. Tu n'as pas payé le prix. Adam alalaki, Yesu asalaki nini? Alalaki na ligogota. Makile salani ebimi. Soki nzambe asalaki Adam opération. Ce qui fait Yesu pe nzambe asalaki opération. Pour nani église ebima. Rokabasha. Vous comprenez? Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de parler? Le Seigneur t'a donné la révélation déjà. C'est nous qui ignorons. La Bible dit mon peuple, mon église, mes pasteurs est en train de faire le mariage par manque de connaissances. Après ça, on dit divorce. Le pasteur a divorcé. Non, il n'a pas divorcé. Il était dans la manque de connaissances. Il était Jacob. Il a marié Yaya. Est-ce qu'il a marié Léki? Voilà, l'homme de Dieu te rebat toujours là. Astu qui n'a pas mis. Femme il y a destiné au yeba ende niso a payer prix. Dieu dit que si tu voulais tu dois payer le prix. Ko sakana na nzambeti. Mariage eza bu sakanoti. Eza teke oyo ko mona mutu muso abali yo poko bala. Ata oza vierge, ata oza nani, n'importe qui Dieu ne respecte. Dieu ne respecte personne. Ce qu'on lui bala solo paye le prix. Somba eloko lingi olia yo lingi olia biloko feli kwa basi bakenda ba jeune ba prière bakenda koyema na église bakenda ko servir nzambe bafuta mabono na se balala te bapongi bazosambela mpona mobali te ma azo servir nzambe me nzambe ye moko alobi litabisi na o mobali ye oyo Perçois d'abord le royaume de Dieu. Et tout ce que tu veux, la face de Dieu. Alors bien après tout cela, je vais te donner ce que tu veux. Baba Ningue, onction attire. Voilà l'homme de Dieu. Donc quand tu joues là. L'homme ne veut pas marier une femme qui n'a rien. La femme ne peut pas marier un homme qui n'a rien. C'est quoi le problème avec les gens? Mais l'homme de Dieu, tout compte un homme qui est sur la mariage, à aux autres taxes sur le mariage, tout est bapé. Bon, on peut mariage là, et ok, non, bien, tout le bien. Premièrement, en remerciant les amis pour la question, on a dit que les journalistes sont belés, le général, les andénimes. Ce que je veux dire, c'est ça. C'était dans mon désir. Kenabal. On a des points sensitifs. On a marché sur la bombe. Excusez-moi, Balandeli. C'est très important. Nasi na leka na ba émission. Ba émission wana tango na leka. O leka pina na mwasi na yo na mama pembe na ba émission ça. Yeah, oui. And Isaki la femme Eugénie, amen. Et le salami, pourquoi je parle comme ça? Premièrement, je voudrais demander mes excuses et le pardon devant l'Église et les saints de Dieu. Et à tout le monde qui était affecté. Que émission tant que tu ça la émission. Na madame ezaki accord au Toyokani parce qu'il y a une situation au Bandoko passé.
Mais en réalité, on n'était pas mariés. Ah bon? Oh. Pourquoi? Amen. Amen. Naokota Mozindo. On n'était pas mariés parce que ezalaki na kati ya nzela ya kokende libala. Ntango ozala na kati ya nzela ya kokende libala, nzoka mwana mwasi wana azala déjà marié. Avant émission wana, ok, naozongela malema. Comme ça, on comprendra. Avant na banda relation na mwana mwasi wana, Dieu m'a déjà parlé. Que wana azaya yote. Un vrai prophète, il connaît le futur. Parce qu'un prophétie, c'est le futur. Sur toi, tu dois être un prophète. Tu dois avoir la vision de Dieu. L'œil de Dieu, voir le futur. Pour comprendre bien. Dieu doit te parler de ton entourage. Des personnes qui sont connectées à Bamou. Dieu doit te parler de tout le monde de ta vie, de ta famille. Pour la nuit, nous avons fait le béla. Parce que ça me salit. Il n'y a pas de secret entre vous. Abombelo pour la nuit. Sauf que ne m'a pas fait ça. Tu es l'ami de Dieu, Abraham. Abraham Touroyo, Betty Poto. Mais il m'a révélé que non. Non, il m'a dit déjà. Non, il m'a dit. Il m'a dit que non, on a moi aussi la vie na ote. Mais là vous avez qu'il est derrière moi. Et l'autre est qui wana avant. Au moins les amis à Zamutu ya ba benga ngoni. Ba dès l'avant. Amen. Tema Jonas ayoka raté Jonas ayoka raté. Papa prophète Belé. Jonas soko yoka raté. Zamba kozongi solo kana kati ya ran wana. Ngai pe nazali neti Jonas. Naza mosala ya Nzambe. Naotya mwa kiteti Nzambe alobi. Nga pe abi na ba situation naza nango moyen te. Naobetelo siko lisolo ndenge ezali pour comprendre dimension. Bato ba comprendre dimension ya makambo nde ezali. La première chose ezalaki que naokutana na ba situation na vie. Ba réalité à vie. Ba réalité à vie wana ozangi mbongo, ozangi place à kolala, ozangi eloko osala, oza kote oza malade, kote ozangi mutu ya kosolola na ye, yo pe ba anglais, yo pe boy, amen. Famille koto, ezobundisa yo, esetie yo na coin, ozala mutu te, tu n'as personne ya kokende ke osolola na ye. Mais à travers, par la grâce de Dieu, parce que comme on a bato misusu okutana na bango yo kanisi ke bokutani pona bolingo. Il y a des hommes basala ba erreur wana. Bakutana na mwasi ya kanisi mwasi wana za cadre ya bolingo. Ake kobota na ye ou bien ko bala ye. Mais ezaki bongo te na Nzambe. Nzambe asala okutana na ye po asunga yo ou bien po apeta marché moko boye. Ko ay loko moko boye fallait salema. Et bon so Paul botaki na basi nyoso bando tambola la bango Jésus abota na basi nyoso bando tambola bango. Ereza ane, ereza wenge. Les femmes soutiennent les ministères. Mais pourquoi nous, les pasteurs, nous devons bétio, dans l'église? On doit corriger ça. Je parle nous tous. Amen. Ok. Et là, on a la loba, c'est très important. La ligne comme justifier tout. Si tu veux savoir un vrai homme de Dieu et un sataniste, comme dans les couvertures d'un homme de Dieu. Repentance. Ok, mais selon moi aussi. Ce qui est prêt, il y a se repentir. Des signes à l'ibossu à Kolakisa qui est à Zamsalé. Yeah. So totalement bien, mais moi on a beaucoup de choses que nous comprenons bien par rapport à l'internaute ou à la mission de Kabwana. Nakoloba teke to sangana ou bien to Kabwana. Vous comprenez? Le problème est qu'il faut comprendre place ni nezali na même ngona mukuse. Tango na yo kutana na ezaba tamoko ba crise, hein?
and abandi soutenir nga komolingana par après nga nazalaka motu moko boye nalingaka te kokashe nga mpo nabombaka eloko te nalingaka basécurité abandi kobombela nga nanu bamibali azali na bango nde après ntango amonaki pression ezalaki makasi ayo revele nga keno aza na bango 4 mais abwakisa ntango nakomi na ye abandi komelaka na kuzu ntango amoni ke pression ezalaki présence na nga abandi komela te ti naye kodécouvrir ka abandi komela asa nini atika toloba bongo ti lelo mais je sais pas maintenant oui eloko esalami ke tokóma na niveau ya kobota ntango toye kobanda kovanda ndako moko oui ça là je reconnais moi so obali na te bo sansa ni nzo te balobi ta côté l'homme ok eloko nga nalingi na pointe out eza boye basituation na kati ya vie ya motu ekesanaka elle ne peut pas justifier toutes choses pourquoi Abraham plutôt ntango Abraham akutanaki na Sara banda kobota te est-ce qu'il y a abalaki esclave wana ezalaki volonté mwasi ezalaki volonté mwasi nasengaki ezalaki volonté nzambe ezalaki volonté service mwasi asengaki ok nalingaka kutu otouche sujet wana te il y a des choses si je touche bato misusu bakopengwa natuna paster moko natuni ye question mpo na nini mariage na ta ya grâce ta ya Adam and Eve nzambe asengaka dot te asengaka mbongo te natunaka question wana oye pourquoi naobetela oyo biloko naobeta siko babiloko makasi natuna lisusu oyo mpe ata basala nzambe ebele eyobeta bango natuna lisusu nayebisi ye naotuna na raison parce que molimo mosantu aza prédicateur monene ani ye soko azoteya ateyaka na niveau ya likolo mpe atunaka baquestion natuna ye lisusu ok yesu kaka boye pulukutu mwasi basi bapesi dot pulukutu yesu aza na libo bali na te wow c'est là voilà nayebi ke bopesa bapolémique mais l'écriture remaine et demeuraka écriture ata bochange yango 10 fois zemi wana ekotaki avant mais nzambe aza souverain mais nalobi te yo okende osente mutu nde olobaki non jésus mpe bakotaki bongo te nazoloba nde babiloko mosusu so nabeti yango omona bapaster na baprofete mosusu bakocontredire yango na ndenge na bango mais la vérité est bonne à dire ok la vérité est bonne à dire l'homme de Dieu bakomo esaito tokomona soki émission tosuki non awa la prochaine tocontinue tokota ntina mozindo l'homme de Dieu loba na loba suka avant na tunu mutu na suka nalingi nasala yango boye mot de la fin ntango nakutana na nani naye kodécouvrir ke asi abala moto mosusu azali mwasi yango kima libala abetanga lokuta nyonso nga nzambe alakisanga wana te nga nzambe ayebisanga oyo tufa nzambe azalaka boye so apekisi eloko so apekisi yo alobi kokende kuna te okotimba moto wana te yokanisi aza zo. Ok, l'homme de Dieu, à la prochaine, tu continues le solo. Oyo. Mot de la fin, cause à numéro de téléphone. Bien aimé,
mot de la fin ekozala que il faut ovandela liloba kolanda nanu pasteur na yo te landa nanu liloba parce que liloba pasteur ya liboso ye wana amen bato misusu bakomona nga mutu mabe bato misusu bakomona nga mutu ya bien mais ngai nazaka babenga yango nini j'entends pas de l'homme j'entends l'ainsi dit le Seigneur. Moïse azali prophète ensemble apesi mibeko ki babala ba étranger te mais ye moko aki kobala étranger qui au-dessus de la loi nazobeta o biloko bongo pour comprendre que les hommes de Dieu koa ba makambo mosusu bayokana na nzambe yo oyebi yango alliance koa ba alliance toza nango ata to na otala bato mosusu je suis pas naturel ntango nazotala makambo ya mariage tout comme il faut kozwaka côté moko te parti pris te na makambo ya mariage il faut faire mutu nyonso à se regrouper à se retrouver po mutu akoka kose repentir bien parce que toza na baprédication moko ndenge obalaki te okeli felo ok na otuna e place nini elobi obalaki te okeli felo ça va ok elobi nde soki osali commis adultère na fornication nde oke wapi mais soki yo obali te voilà numéro de téléphone les gars na voyage susu tu recontinue mission plus 243 90 40 91 500. Voilà, l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG, Maman Tiffany Moko, pour confiance au Pessina. De toujours dans le Bansouka émission, Bafwa Bafwa. La chala, Bachala, vite et Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe